Relâchez-vous les abonnés de Bibi Chambombo officiel. Installez-vous dans le mood de l'émission. Merci en tout cas. Merci énormément de bino abonnés. Vous êtes toujours fidèles à la poste. Il y a Kolanda, chaîne Bibi Chambombo officiel. Tout ça là qui est fort. Toye la rabino. Mahamoué sur les réseaux sociaux, sur la star Nabiso, sur politique Nabiso, fait de société. En tout cas, tout ça là qui est fort, tout réunir ma image, alors, espace commentaire, et ça pour Nabino abonné à Bibi Chambombo officiel. Si vous avez un commentaire, on a Bino gentil. Un commentaire gentil. Sur le like, on va perdre le roman côté. Likez vidéo, partagez vidéo, et ça là. Malamu mingi. Merci en tout cas. Merci Nabino Nyonso. Abonné fidèle et à Bibi Chambombo officiel. Alors, merci beaucoup en tout cas. Donc, continue toujours dans le sujet. Nabiso. Il y a Kofi Olomide. Toroti quand on était parce qu'il y a un star. Sujet à Kofi Olomide. Et on attend un mois. Ils sont en actualité. Ce qui matière à série, naïe nango. Tous ceux qui ba vidéo belé, ba te belé, ba finga ki Kofi, ba Emile Kofi, ba te belé, c'est tout le monde était pour Kofi Olomide. Alors boyo kapé, ba tout pe à côté ya Kofi Olomide, ba telemi pe ba pesapé, ba explication na bango boyo kama ambo ndenge zokinde. Et ça malamu mingi te parce que beaucoup de gens bana qui toujours cause à côté à Alia parce que tout le monde qui Alia depuis Bayeba na Kofi Olomide et depuis Balingana Babota malgré tout ce qui s'est passé totika la comme na maman Alia a sali ba vidéo ti atika ko sala vidéo te pour na ko ba mobile nanga azaboye non totika comme on a été assez justifié to bando comme on a ka des distances c'est elle qui venait pour na ko loba pour na ko pesa explication patati patata tout le monde qui tout ce qui s'est passé. Alors, acte o et salami, ya robora biloko libanda, ya onde epesi pasi mingi, batu ebele vraiment, bazaki déçu na acte wana boyoka. Est-ce que bilamba nezaki ya Kofi, to ezaki ya Kofi te boyoka makambo s'il vous plaît, na yebino ba vidéo obola na ngoti na suka. Ba vidéo onga na yebino eza somme, eza 3 vidéos, soki 4 vidéos onga na rochela bino mani kepe azawana. Nani camionnette mbola pa zawana na helibino pe o mususu komone nani na bosani kombo na me bo découvrir tout à l'heure na kati ya émission na biso oyo. Merci na bino on a pour ça tout ça la promotion ya œuvre na yo publicité. N'hésite pas surtout de nous contacter avec le numéro qui est affiché juste là en bas, hein, contacter biso et au ça la biso bien. Alors, na maman oya maman bolingo oyo ezaka un peu compliqué bolingo tolinganaka toyebana tolingana tobosanaka ke mabe koya tobosanaka un jour tokosilika et arrivera pe un jour boswani pe na bolingo obosani ki olingaka. Donc moi je t'aime kutu et pe sona kanda bolingo ezaka bongo mais ce que c'est comme tina ba niveau boyina na beaucoup ma non. Et puis si passé hein kobo ya Kofi Olomide na Alia banda toyoka ba musicien ba kabwana na basina bango totika na koyoka eloko etika la kosala mate ba musicien bele ba kabwana na basina bango ba mama ba na bango mais totika komona na ya ba sens oti totika komona te mundele kutazaka kabwani na mwasi na ye bakabwani mais jour ya anniversaire ya ex na a memile cadeau so ki pe invité na anniversaire o na fête akoya pe na girlfriend na ya sika to boyfriend ba ye mais bolingo esila batikala ka connaissance mais la comprendra te bolingo na biso ba africain pourquoi ça la ka ba rando so ki boboyani na moto ozaka na poso mona moto ana échoué ozaka na poso mona malheur ya moto wana na ba ratezaka kindoki to ni botika na ba commentaire s'il vous plaît non chez la bino ba vidéo pourquoi biso ba africain ton ba congolais te ba africain soki bokabwani na moto surtout na ndenge ya mabe po bolingo eza ko kabwani za na ndenge ya mabe na yebite bato bakabwana na ndenge ya malamu na ndenge ya kibonzambe na yebite mais ko kabwani za la lorsqu'il y a eloko mabe na kati
Pourquoi partenaire Moussou Alinga Romona Mouninga place à souffrir? Votre commentaire. Alors sans plus tarder, télévision et sa radio, tout va dans la image attentivement et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. Alia, ndenge osali bongo kanisi bato oyo ba musicien nyonso tout donc valeur nyonso oyo banaye kopesa banaye koloba yo leki ya mida batie yo ndenge moko na amida acte asali yebaki bato adute na bana na Paris lobi nazalaki na Château Rouge makambo ezoloba na kombo na ye taka bato bakoma odutele kofi bana tozonga nsima na mpo namoni oke mwa mbangu nazopesa exemple parce que tozoloba makambo ya libala boye eza mpo mwasi moko boye bazobenga ngo les mariages les plus ridicules c'est de Koffi Olomide na Alia séparation les plus ridicules nganya motu ya makambo nyonso po comme ridicule boye on condamne qui la femme ou bien l'homme to condamner mwasi na minute pourquoi to condamner mwasi tango moni mobali azwi biloko na yo abimisi libanda ozwi yango mais oya ye lakisi eke watata motu esaka bien ti ozongisele yango sans bato bayeba pour protéger bana ms banga moto abanga akisi te faut banga ye viana bimela bato na mira kufa nanu te fois banga ye azalaki mwasi na yebi de quoi il est capable kolamusa nyama mabe oyo alali te lelo oyo ms batelespectateur tofandi batelespectateur tofandi tozoseka eza émission no metika na loba pe na pesa non vas-y toyoka exemple ndene biso eza ebele bana ebele lelo omoni ke bavanda pe papa zate mama bwakela papa bilo libanda basala pe no makambo menene malédiction sans cause okobota bana 4 oui okobota bana 10 so ozaka na moko ya obeba obanomona bana nani so inutile ba ouais on les a malédiction sans cause c'est ça malédiction avec cause des années cause des ali que non baba et puis mabala mingi poto mabala na bango pété ouais ezaka yaka to fanda zeme kota raté ekoti mais yé ba pesela yé abala coutumier religieux civil bakanga na lopango balongole Paris ba to fanda c'est pas mama wifa bake ko balé coutumier après si dot après dot bake civil après civil ba yo sa religieux OK la kokisa nyonso mobala ningo ko bwa ke bi bongo na ridicule bongo na salité bongo sali soni soni mama na soni mama na soni mama na soni mama na soni ngali boso na kanisa yango za base na tie kotala et puis eloko nanu clepeni okula tela ba fali poani subo sa ba koniri na bino wana fali c'est un homme marié fali c'est un responsable okula ta kopolo fali poani moi c'est comme comme moi tu fali mutapesi ordre babo ka biloko na libanda OK fali asepeliti mais faut eza la mat yem so la bon yeka tanga même basaki na bango ya nini ya fala taka na mba ya fali warrior suprême et puis ba jupe que wo photo fali pa la dika polong ba chepembe klepen tika ko sala ba biloko ndingo wana tika ko ridiculiser fali ndingo wana ko créer fali ba problème ndingo wana na bato mona que non fali mutu aza en tête ba kamna bango ba nango kala ce qui confie à mobile mabe ali avant l'année 24 ans pour année babo ya mobile mabe ka inani tikiti te manike tika pe changer bo mo lo ba ke ali supporta lelo siko supporta mabe na supporta OK c'est bon c'est bon na masque OK mais avant comme moi ça Koffi aki moi ça pamba aki moi ça bimala ba boîte moi ça banganda ane faux petit faux momi to tshelo ka ba media te ba sa ba wera ya ke loko pamba Kotalia, donc il y a qui n'y a qu'à sakana, donc bah sakana na moi sur métis au monakawa, azaki ni loka pamba pepele, donc il y a qui a pesakate solo ni au monawa. Les lois li ya quoi au ça Koffi Olomide la nini ba sepela la ye, azu utiliser déjà moana tout épargner. Azu zoba tonton les tonton. Oh c'est zoba, vilain tipo le kuma be, moana zoba. Sozana du marana solo, n'a pas fait dans la poteau. Comment les boutons vont passer à gaz comme les lois comme au qu'est-ce que nous fixe ça. Oui, bilo omi nga sona ki porter parole ya Koffi Olomide. Déjà Koffi. Bilo ka bona tomber. Ce qu'on fallait du fali. Moi baba il fallait me dire azo ko entêter. Que ça la fali, tu comprends? Mais comme ça makamuna ngaité. Pour ba tu ba yeba ba bengo kombo za Koffi Olomide. Osara même pas cousin ya Lia. Osa petit moko Lia et la biso, côté où tu as éviter. Tout le monde a ni maman na yo, soit ça couleur rouge, soit vert, soit chocolat.
oza elongo mabe oza elongo kazaka elongo kinsekwa mine sola munoko tani oza loka muta pusu muto na ebite tani utambulaka loka mbwa loka muto oh na ebite mi petit olingo yimile mopao oh pena vanda pesa que moi chance moi si nous allons ndako moi si nous allons ndako moi ça oza kala ba concert olinga na ba concert yo olinga moi si bato ebi ote mo poto sa mo za mobali wa mobali ta petit oza faux tonton oza tonton te yo bimana liati les 15 ans oh confiance avec na kinwa na beton sur le bien Dieu bo ka bien garçon oyo oh ba ela biso to mo la ni maman na ye to mo la ni frère na ye to kaka no cousin lia te bon la ye kaka to lia azande ko na ko changer histoire na ye biye te me confier ye bagage ye poto si ka makambo te yo yo mtakala te o mena poto yo te le o ya ma musique s'est changé on a expliqué yo to so on za me si karade on zo za si kana so na so na ngaite ko baksa makambo si te plutôt so la te ko baksa makambo na non yango siko yo yo ka na so la no te na so na yo ke aza tonton aza ni tonton bala te tonton de tonton comme les clépes mbila dans bien au moni les kofi bakanga na kisa kuna so potote comme ningi zalaki aliya azonga bizali na mabe mais comme ninga zana obi ninga zagalelo ninga ba mida na suka azobima ayebike même na kena coin ba omonanga même na kena gauche pour déjà olingo lingate ya mida chati ye pe aliya donc ninga otambula na kota gauche ba omoni bakangi na photo ye ninga zawa siko tonteton nga so ba omoni so ko mona tona na ke ko lungwa ye ninga zo moni tangu ko faire mona so na potote aliya o mona bopesa respect mama ali bango tu ba bango ba ngosamu sa ba ko na banga pembe ye pe mususu ye moi tonton alala kalia o tenga cousin to suka wana cousin musa bimbaka te kaka ye o kaki petit alia loko te so tebite mais tangu 15 ans on a ebso ke ko faire sous potote petit o alala kalia ba preuve allez vous avez des non émission so ça émission o moni mwana oyo ndenge zabo mona kaye ndenge zawa basi musa pembe ya oto ba kamo bat o mona muso moni botali o pese valeur et nous sommes vendés les valeurs tout le monde qui bateau ka ba sa buzo ba bango ba tonton de tonton ali à moi ça pembe bon on dit moi si moko même te koto to ali na tonton de tonton ozoki koto monument tsusu na jibe ka bata pembe parenthèse en passant bata pembe on a évité ba pesa valeur te tendi muto salito a mon nzoto ali azane donc moi la muso petit a commence comme mampu ya lia yem dasili sakango pour aller moi que le gauche ate ba komona ye non po biloko c'est la capo salango biloko yo parce que ezango ya profiter mais le bras alia obimisi bu sali donc biko moi c'est moko ngala ngai na kozwaye po ninga zawana même ye a ko tanda profiter moni ye na bombité moni ndaka kofi ya ko tata non koyo un mois passé tout le monde a dit biloko maman lia libanda na mon fleury bon Kofi Olomide pas les gars de mission ba confrère na biso oui tout n'importe quelle question mais donc maman banda na libanda Kofi expliquer qui on va expliquer j'espère que c'est clair na ndaka on peut na répondre kitoko pena comment on appelle est-ce que ça revanche merci tabana que nous a Kofi Olomide OK merci beaucoup pour nos fans pour les internautes pour tout le monde quand on va la biso ba mon ngo loko ça revanche parce que c'est lui qui tue par le peu mais par le peu merci beaucoup flèche aller flèche retour merci Kofi Olomide azo biloko mabana ye ali ya mission libanda pour akomana na mamasi on peut passer ka flèche retour bazo biloko Kofi malgré aye quand même c'est une valise ya Kofi ndelo ko so batu na kata seko Sofia ya on a dit quoi rouge na coupé on les capé la télé ça ta propre et donc là mukala pongi o yepi soki na habité bon pourquoi la tibo pour ça la makambo si on l'a dit pe fali mon bino bino mamuzo luka o boko bomisa mutu makambo susu o yazana innocent mais na ka pour répondre jo o ninga zawa penda na so na yo azande kwali ate aza jo abuka kali ya banda aza cousin na été soka yoki nga ba ale kala télé na bande ko na ye bo yoka toke musika te so aza cousin lia na solo nani klepen kwanga so klepen zombo bimisa bande ko na yo to mona sikoyo po batu ba ngala bi na bi yo zande ko lia te tamo aza no ko mutu fini kama fini alo ba bien te abota baliti zengi non alia na maman ba saka Sofia mais na mona penange totongi vient à 11h 10h par là 11h vina ngadi shabenga nga ndeko nga mungala bona boye ndenge nini na comprendre te ma mutente de tenta sali bona ba bilamba nga na bivi wana bilamba mo pa te tant que to monité na mona na 12h 1h après via benga ye moko oh chaud dedans pour benga nga chaud dedans
perale kabana mais on dit que non comprendre te non luka saki wana basaka mwe bungi nabi ave on luka suka saki onde nabi oh bon yo buleni 2 chambres biloko etikali kuna nabi oh ve donc biloko bimaka za nabi oh menga ba benga ngat oh yo ko so ba plan nabi oh sala ngo ko sala so bizo après mamundele alobi na vie o ba valise eza kuna et comme ya kale pe ko kata bien sala ka ndengo sala mamundele sali shwa nini akisombe la vie ba saki ya karo en tout cas Rico, zona ba problème na mutu musume na profiter pardon. Mamundele na ndenga mabete obala vie wana mais ngana ba peso conseil zona ba problème na mutu mususu mais vie na moral wazana ngo libende pete moni libende ya pete asinga ngabi video ba plan ne sa yo abi o ngana bisaki do sala no ndingo sala mamundele ka sa nini akasoma basaki viens pas les basaki. Oh, nous basaki vraiment donc. Apparemment, basaki on est conservateur ici. Ils sont tellement secs qu'il faut. Les gars m'ont pas ébo ma battu. Ne vite viens la soirée avec musicien t'es un gars comédien. N'en ma bête. Mon délai. Viens la soirée avec musicien mais tu es comédien ni les Kaina Congo. Heureusement, nous les un peu danger. Mais sauf vieux, mon confesse avec mes santé. Vous voyez, à ce moment-là, mon gars pendait au Kangama. N'a pas eu de souci, naé. Mon tongo, ça n'est oh, yo bouleni. Non, c'est ça, on doit ça là. Abi, oh, ok. Ba moyen de limiter, ba moyen limité. Avec son baba sac. Caro. Ba keko boire ba plat. Mais viens lobby. Par rapport à Biloko ya moni 2 chambres tikali alors petit nanga chaud dedans il faut que ne o langa ba sac yango na ke château rouge na suite na ke château d'eau na suite bo sikoyo likolo nango abakisi lisusu blouson fourrure wana bozo ba fourrure wana oyo ya mikinda mikiya ya mikinda oh mikinda mireri oh chicha ouais fracata et l'eau wana viaza na besoin nango et puis bilamba oyo balataka yena pechona ya traître linga bachelega fufu apparemment souci na ye rêve na ye bachelega fufu na kibakudi okofia banda olela pecho donc yo tiozalaka wana souci na yo bachelega fufu na kibakudi okofia banda olela allez j'ai commis ma bé bachela ye fufu na bi aweza mamba ofinga tata ofingi biso to mesana ko faire ça lo bakiango boko maka bo pesela ya mère après bo yo kofi azomi kitisa tellement bino yango na so boko kite boko mi bilamba wana ko faire ça na besoin nango de bilamba wana tikala ki na ndako wana via ça na besoin nango oto ko mone nango soko moni mutu na lamba wana bakar wana via jaune wana oyo babeta na pechona jaloux pechona traître boyebi comme on a boyebi pechona traître oyo kosaki ko kata kovo ya intelligence artificielle on a kati kovo yo kata kovo beaucoup tshela ngo faire impression on ferait akati kovo lokola ya kata kovo ya tsheki intelligence artificielle yeso akati kovo suki na kauchu bamba yo limwati atika libandiro zonga makodi ati boyebi ngote ya kata kovo te faire ndakati kovo po azana suki faire timbelege yuma parce que faire akata ide kovo on est à kofilo mi d'identité mon pao book na Congo faire akata kovo na va yeso a tricher akati na IA intelligence artificielle na boye kovo ezate ce que faire akati kovo ne beaucoup mais alandi mon kokoli oh alandi ni yakata te ya cha intelligence artificielle petit wana ndenge bazana recherche il y a des bilamba wana via le bifo zonga asomba ngo na mbongo na ye a besoin de biloko wana de ça net 3 pièces fourrure les restes sont aux osvina so moni ba plan au sel roi qui sinjora o na zumu kadi zwana yo o na zoki bot ya Santiago zwana yo mais yo mo bonga maka tango bando tambula o moni obwaki lokolo obimina kisasa yo mtoko yeba obwaki lokolo obimina Mexique yo mtoko yeba mais ndenge bozawana recherche ya makasi bosomba d'abord basaki pour faire lingi biloko fait quand on a basaki wana aleli yango mabe au niveau ça qui est succès ça qui est bungi na marché mais pour faire le mdara star
Nanenga mabete lobiko mutu son nzamba pesio makamu pesio lupemba ata olingo longolango ikosimba jamais tala bino mo botala kaya Kofi Tintin de Tintin basali idéologie na bango na mamundele to boka biloko Kofi donc craquage to boka biloko Kofi to tchona basaki ya peko et sambousa Kofi mais et pesi lisusu saki world babi ke kalate bokomona na défilé bokomona saki on ebima et puis natalaki déjà Pharrell a sali sac mon ya bongo bakiti mo pe bona vandela ki na bakiti na vandela kango o ezana sac on to vandela kango na Louis Vuitton ya nini ya Vandam bakaro ba sac on eza bato bakota na Louis Vuitton ya place Vandam boke ndikuna bomona ba sac on eza déjà et puis collection oyo to uta na défilé peko on eza déjà ya Rafia nango dame wana eza donc Kofi a pèse si pulsion na minute ça qu'on est comme collector na kin eza déjà c'est ça que ça l'a déjà partout dans world mais niveau ebungi niveau ebungeli ça qu'on a ba mo benga hippodrome bulesko mino so tekango ah mami nous atekango ah sobo fournisseur wana photo que Chine wana na Chine ah te Chine kuna iko mono to tonga ki bato Chine biso to ke Chine te bino ne bolukango apo mayala toko so fournisseur web Adjani Beya yebisa Tina Kabelo Kofi Mbongo ezate futa 22 000 ya nani ya Tintin de Tintin bongo tanga tambulaka na matala na tambulaka na bako futele 22 000 te bakota kendaka wana bakota memela basaki bako futele 22 000 te petit wana oyo ya ingra wana ako futele 22 000 te tout ça non sérieux nabia Tintin de Tintin musala tout ozo salela petit wana ya ingra ako futelo 22 000 wana te ozo leka na ba TV ozo misambwisa nazana nyonga 22 000 ya leta bongo pecho na Tintin wana ya ingra ako alors naza sur ma vidéo nyonso na Chelibino bolandi tina suka ba vidéo nga na Chelibino et puis si pas si pe wakati na mitema bande kunanga mamboyo eza somo trop au libala le bal maniqué de John Abi au libala les libala le plus ridicule libala le plus ridicule il y a séparation le plus ridicule et ça automoni et pas à Kofi Olomide et c'est le mot à apprécier les réseaux sociaux et les bisous m'embébélé et les bisous innovation on peut parler on peut se connaître on peut faire de l'argent sur les réseaux sociaux mais réseaux sociaux ko baby ça m'a embêté parce que ce qui va filmer raté makambo elinga ezalate so ba filmer raté makambo to mona o elinga ezana ngote franchement je vous dis elinga ezalate ce qui ali a perdu un rassage dans le bac en émission moko ya la fois passée nabi peut-être loko balinga basangona butu pe en coulisses parce que ceux qui déjà baby geno oyo ndekwa alia so ba bimisi ba baby geno vidéo déjà ali bibaki un mois passé ba bimisa ki biloko ne libanda c'est normal ceux qui baye barba za prudent balinga ba mission peut-être na butu pour éviter parce que so za just time ba ke vina yo anytime ba ko filmer yo so za star ko lia na nzela te oko so na nzela te oko sa ba désordre na nzela te parce que anytime ba ko kanga yo anytime ba ko filmer ba ko humilier yo so za star ce n'est pas tout le monde ndé ba lingi yo to ba sepela non c'est pas tout le monde ce n'est pas tout le monde bandeko et puis si pas si pe mawakati na mitema bandeko na ngai lelo oyo alia abimi mwasi mabe parce que biloko ya papa ya bana nae abwaki yango libanda bon selon explication na chela ki bino la fois passée explication on l'appelle comment explication ya yemoko Clepin Lembila albi babengana ki déjà babengana ki na bango déjà ke bakoya kozwa biloko ba se fixer malgré contre-temps ezalaki mais place au bachaki biloko ali abande kufuta ngo chaque jour azo futelango atanga iboy na ondima na ngo tuté mobali motoka bwana biloko ne tikali na futelango chaque jour ngako no sala ngote ali abutinda sali menga
tenons ça monter ton cabane déjà si. Excuse. Mais quand même ali a volonté oyazaki na ya kufuta, quand même elle est à féliciter. Mais moi mistake moko salami, moi incompréhension moko salami na niveau ko boka biloko libanda sko et bimisi ali à perdre raison. Bon, à peine raison et à resoiter parce que bakabwani mais ngai salanga pasi comment na bato balingana ki baboti na bana total ka niveau Koffi Olomide ayembela Alia Mukarame grand prêtre mère ayembe mais Koffi linga mabe bat lokwa ba Koffi basa bato moko balinga ka kitoko donc a lingo sentir que non motoyo a linga vraiment balinga bien on sentit que non a sa volonté a vraiment la volonté ya kolinga on sentit que non a linga avec son cœur a lingi mutu vraiment kolinga pour niveau yembele banze bon niveau adoraye cela veut dire que alinga ki na motema mobimba mais bolingo ebalukaka vie ça compliqué au comme on motulo je t'aime mais lobby a combien ennemi na yo bolingo esila ka franchement bolingo esila soki bolingo esila ka tezaba bolingo mususu viva otala est-ce que o un jour toko kabon mais bon se retrouver bokabwani pe et puis si passi alors et là on a koyebisa Alia parce que azaki ne déjà kofanda il fallait atika ne kana raison na yewana nde babwakela ki biloko libanda il fallait atika ka Koffi atika ne logo wana que na bwakela mo stanga biloko libanda il fallait pas à réagir il fallait pas zongi sa mabe tande siko ba komi ko manquer respect dans les réseaux sociaux tala les apo acte wana salamaki mais ma esopani déjà to yebite logo ni auto ko sala to ane logo pe obiso to ko sala te biso ba to réseaux sociaux to talaka na miso mais c'est qui est vrai Koffi Olomide azaka tête haute ya zaka wana na Cindy nae malgré ba humiliation mais Cindy azaka toujours basali na nzembo na ko sala Cindy yo za ba mulinga mi malamu na tango apasi Cindy le cœur pembe ni ga Koffi Olomide mais to matato kita Cindy wana pe fala zalaka pembe na Koffi Olomide nzamba yeba makambo avec Koffi Olomide a passé un temps difficile malgré que finir à Cindy wana mais il y a de femmes il y a destiné bazar pour ba vague nyonso au Koffi Olomide zo passé au Cindy azaka pembeni na ye mais Cindy musala oyo fo sala effort ou éviter oza toujours pembeni ya Koffi Olomide a éviter ba dégâts. Soko kanga Cindy lekia parce que nga nazanga juste au milieu du village. Ça là est fort. Koffi Olomide a évité ba dégâts, a évité des émissions bilobela lobela, a évité des émissions oté featuring na oyo bueno au moins au fur et à mesure azaka na mouvement azaka na ba activité na bani yango ezobenda ba biloko nyonso ba humiliation ba buzo ba nyonso o. Tala ba concert eza annulé. La fois passée na chela kibino vidéo moko je vais expliquer pourquoi Koffi Olomide ba concert est annulé parce qu'il y a trois condamnations na France pour bétaté ba mambo belé azana ba case et belé na France wana. Tout ça ce sont des dossiers. Alors Koffi Olomide lelo aza il n'est pas obligé ya robeta o hippodrome o soki nini pona ko prouver biso Koffi Olomide a prouvé biso nini parce qu'il nous a déjà prouvé tu as vu déjà Koffi Olomide a bien azo ba trophée les grands mopao yemo soki nani les Rambo ba kombo nyonso wana ba trophée nyonso